et bonjour, na bino bato bozwi libaku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko totia na chaîne à Libération Océan du Congo et pai oyo tozalaka bongo ba Kongomani et pai oyo tosasaka topanzaka tobelaka moto ya papa Lemboloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo et pai oyo to analysaka ensemble et pai auto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique et pai auto lomolaka peuple congolais la bolima et pai auto chaka litono na nzete poete bobenga ya malamu et pai auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai oyo to saka bongo basinzili ko betaka mbela ndenge to betaka mikona mikolo ko bayete tango penza ezali mabe tolongwa kati na liloto to telema poete to mizwa bon somi boabiso et pai oyo to telema ferme fidèle ko la bakuki apona kozela lycée kwa ya République démocratique du Congo et pai oto mokundolaka maloba yankoko la biso les laboraires waloba la biso péché fouillé ne laissez ni place que la main repasse ezui la monte religieuse popo 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 ezui et comme la bongo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique ezui et comme la manananga na kunya dolanga ina États-Unis d'Amérique ezui et comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre na les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave na banzete boko la ndanga peza bobenga ngai pambate téléphone ezanité ezui et comme la bongo ba maman missionnaire na plus 32 na mboka ya nita babin il faut que le moto pe ba koko ya lumumba ba maman missionnaire to benga na Nzambe a batela bino na zali pe na posa la bino ezui et comme la bongo maman na Jolie na Suisse maman Dolo na Suisse maman Samuel kotika ko bonde la pona bisote na Suisse maman Wabiso pe kane konto maman Pierrette ezui et comme la bongo mwana mère de Brino na Autriche ezui et comme la bongo papa Alfred na maman Clarisse na Allemagne pardon plutôt na Canada na mboka ya lipasa nanga inoya c'est ante live ezui et comme bongo na Allemagne et pa ya kilame jembeta lotake tumbankane konto bokile lokondo et femme pekato pena akene et pa ya la chabienne maman sociale bobenga ngala za penza na posa na bino ezui et kitabongo et pa ya bananje zalando papi nzalando libota mobimba nzalando ezui et mona bongo papa Michael na France pe mama Célestine papa Michael moto ya Océan de la presse congolaise ezui mona bongo Big Daniel Ngenda et comme la bongo Big Daniel Ngenda yako penza na libota mobimba pe molonga ni ya mama Big Daniel Ngenda courage ni weza lindelea biso banso et mona Charlie Chobo papa Mapasa maman Pasteur maman Chantal et maman Jovi ezui et comme la bongo balandi banso ya Océan du Congo peba oyo balingaka molobe na bango Océan de la presse congolaise et mona bongo mona mboka achulantela et pourquoi pas grâce à umbantela maman sociale ali no moke monseigneur liso yankolo hollandais noir moto mon prêtre to tombeli bongo bino banso bisika bobenga biso na Filika Engelena na lompinga Guy prompt rétablissement Guy lompinga pe merveille pe ma pasa na ngai Nzambe apambola bino apambola bongo bandeko langa na Équateur mambenga pilipili bende wana bayiba na kobengo Océan de la presse congolaise mama to akala posa na yo to ngito mona bino na kabuya lompisa bandeko nzoto ezali pe mapeza linza kombala na longolite kasi loko yo kosala biso nde kato kobianza moyen totambola elite pour libengo biso ekoloba bobele lokota ya lingala matondo na plus 250 plus 253 plus 257 bisika biso boko benga biso bosabone massivement na chaîne à bino ya Libération Océan du Congo pe bolaike émission bo partager bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba joie Nzambe akozanga te kopambola bilo Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie pe papa langa G3 vraiment Nzambe azala na biso banso likambo ya Congo ezali bongo likambo ya moto moko te lelo tokolobela nini bandeko langa tokolobela likambo etali est ya République démocratique du Congo ngai na yo to vanda penza to manyola malamu mayima kolekala est ya République démocratique du Congo nani sika akoloba bosolo gouvernement ba M23 to pe ba mwana Rwanda
pamba te touti komona mongoloto ya papier kotambola balobi ete Paul Kagame alisika ko yoka mpasi to pe regret ndenge bolobaka lokota ali français na mayo asala na République démocratique du Congo ya luvunu pamba te mayo oyo biso tokoyoka yali mosusu langage oyo ezali mosusu soki lelo bamendele bakolinga lelo ko charger ndenge bolobaka lokota ali français Paul Kagame et ali po ete bamoni tokomila mapona mpo batindela biso moko mabango ya koboma biso tozala nano na miso ya biso ngba ndenge toloba po ete totala likambo ya Congo na jimele totala likambo ya Congo na manete oyo Mobutu bandai kolata mwana mama ye Mobutu sesese ko kumbendo azabanga Dieu ndeta lotaki etumba achaki mondoki ne komo pe jimele ne longi pona kotala ka bango na bipai yango bomoni ke Mobutu bakoka yete yango bomoni elemba Mobutu lelo bosolo bokomi kobima tina nini babomela biso Mobutu pamba te Mobutu atalaki ete likambo ola kokili susu kopesaka bango maboko te esengeli na bunde tumba ya République ya Zaire nanga esengeli na bunde tumba ya Congo nanga esengeli na bunde tumba ya bonsomi kasi mendele balingi te biso bakongomani tozo bonsomi po ete bayebi ete lobikoli ya bango banso ezali mobele na mabele ya bakongomani yango wana liwa ya yokongomani yango wana bakoki kotika oto ozwa mokonzi ya malonga yango wana bakoki kotika oto osala mposa na yo tala ntina tolingi sikoyo to analyse likambo ya este bosolo ezala mpenza na kati na biso po ete baye politiko bakobuka lokuta mpe bato basimbi kiti ya bokonzi oyo ekosila na mikolo mibale oyo bali mpe bato na lokuta pamba te bilili nanu oyo na tia ya John Will mpona nini napesi ye mpe mbote honorable pamba te atakala mpe batelefone ya lisu te moko bengana te kasi tokendali kobengana nazwi mpona nini batika yango mobimba pamba te tolanda M23 bali kosola bango babale M23 na pazalaki moko ya ligne de presse ça veut dire ba M23 bakongomani bali barwandais bali bakongomani bali po soki tozoki likama M23 mokeli yango mona mboka Kabila tomonaka mpe baroger Lumbala bazalaki na kati ya M23 ça veut dire M23 na etondi mpe na bakongomani M23 ezali penza armée ya bapaya mingi te soki ba Rwandais bakozala seke bazali biteni na biteni yango moni ata ko etumbala biso ezali kosila te pamba te ba Congo mani biso moko tomi lokami tondimaka kokele koteke kolo wa biso yango lelo ozomona bali kobimisa mingi na moto oyo ezali bongo bandeko ba biso ke bango nde bazali bongo kobunde tumba na bandeko ba bango moko moye moto ya kokota likambo ya baya yana leki bakobunda yalite bakosuka be kosuka yango moni bali kosuka yango moni biteni banso o biso to bengi bango po ete baya la mabele mabiso po bakata likambo ba M23 bazwe solution te kasi pole lango ya nini kabuya chana vidéo mobile. Répondre à mes questions comme je ne vous ai pas informé que j'allais vous appeler. Je vous appelle en cascade simplement parce que... Pardon? Il n'y a pas un problème, je dois le faire, je suis à votre disposition. Merci. Nous venons de voir multiples vidéos qui sont en train de circuler comme quoi vous êtes en train d'abandonner vos postes. Tout le bango na mangala parce que bande korabiso mingi bayoka ka kipendete monoko mundelete. To moni ba vidéo na tongo zotambola lelo ko bobandi ko abandonner ba poste na bino. Félicitations ceux qui boyoka ni finalement na Félix et que bakor na bino zotambola bo décider bo abandonner to ndenge nini parce que na moni bazo bimisa bino na ba position bozala ki surtout na Bunagana. Les Congolais. Oui, et puis ça m'a mawa. Bandema ba Congolais, ne va se manipuler bango le gars bana. Ba vidéo bozo mona wana. Non pas le monde avec Bunagana ne tombera jamais, jamais. Quel moment. Bozo mona vidéo. Omoni ya Kichanga, ya Burungu, ya Mweso. Ezalaki nini eza koleka nalo balingala facile kuna ko balingala bakanza te ou bien nalo bana bangala loba na mangala tozo yokayo tozaka na 6 minutes loba ndengo zo bana mangala c'est beaucoup mieux na lingala kini ou bien nalo balingala bangala loba na lingala ya lenga te loba na mangala na bisa ba civil ya bino ba militaire te. Ok, bon, nalo balingala ki nalo balingala makazo. Nalo balingala ki. Omoli ba video zo leka wana ndeko na ngai. Ezali ba video ezo leka na Kichanga na Burungu na Mweso ezali nini?
biso M23 ba président ya East African Community ba FCC non on a koluka kimio esengeli boyokana sikoyo biso tosali nini donc engebenge na makambo ya bakonzi ba FCC biso ke non bolongwa na betando biike bozonga sima tosali nini topesaki otobenga na français ndo balinga takina ba zone na maboko ya East African Community Regional Forces na tango wana ezaki dirigé par le général Nyaga aza moto ya Kenya. Ezali composé na ba Sud Soudanais, les Ougandais, les Burundais, topesi bango ba zone wana na ba Kenya. Donc Kenya, Ouganda, Sud Soudan, Burundi. 4 pays. Ils ont partenaires dans East African Community. Topesi bango. Mais likambo ya kokamwa ba zone nyonso topesaki bango, gouvernement ebandi kozwa et récupérer yango nyonso. Jamais gouvernement ya Congo essaie de bunda na ye et faire reculer biso ta 1 cm. Jamais bazana makasi wana peti bakoka peti. Ba zone to pesaki na East African Community spécialement et si ka ba Burundi bazali Tshisekedi basali deal na président ya Burundi Ndayishimiye. Burundi est comme kolata tenir FRDC. Burundi epesi bango ba zone oyo biso to pesaka bango. Donc ndenge bakonzi balobaka ke non tozo nga sima to céder ba zone na force ya East African Community Regional Forces. Ba zone wana ndemoni ba Burundi ba pesi bango. Sikoyo bazi ba Congolais lokola bato mitwe sa bete kokosa bango balobi ke babundaki babundaki jour nini na banani. Alors wana nde ba Burundi apesi bango allez ba récupérer yango ba la propagande et outi wapi et outi ne pas Félix Tshisekedi ba la propagande pour faire endormir. Donc ba laisse pongi ba Congolais ba mona que non il récupère les terres. Oh ceux qui baza mibali kasi ba ko récupérer Bunagana. Donc na minute tozo solo la yo za wapi na bon na yobi ke eza sécurité to pesa bolimbi nasa la yo bon nasa la yo vidéo lobby. OK tous les Congolais en témoin pour parce que ça va Congolais à niveau tous les Congolais en témoin nasa la vidéo lobby et si kanazali voilà ezandengeni. Merci. Okay. Alors, le col toko sala lobby nalingi. Pardon vraiment, pardon. Nalingi na pozo maman mabelo kawa à partir à quelque part à Tunia lobby boy. Ndeko Major Wilingoma. Est-ce que zali ndenge boyo kana na Félix te que soki élection comme pembeni bino bo sala neti bo bendani de manière que ngana zo popularité que na silisi bitumba na bengani le M23 alors après boko zonga za cop na bino na Félix était depuis bozalaka 2 ans na Kinshasa. Tout ça là de santé. Tout ça là donc tout ça là 14 mois. Ah 14 mois ouais. Tout ça là 14 mois à Kinshasa. Et puis ba kino ba ngote, ba ngo lelo. Ngana nazali pesa moto ide pesa. Na lingana tout na bato ide pesa balo ba ke soki ngana za Rwanda. Ngai poto sa l'émission kanga na yo. Ezali ndenge boyoka na ki pona ko fula Félix a Omoni Félix azo lingande asala désordre. Po biso to lingi kimia ye azo luka asala désordre. Po asangi discours il a échoué na mamunyoso. Il faut ce qu'on a créé désordre. Po biso to bunda. So biso to boy ko bunda. To boy. To bitete to bunda te. Ba Congolais ba sala témoin. Communauté internationale sala témoin. Po yalgi ame biso na bitumba to bunda. Pour la raison que non, Thierry Bandi
Merci. Merci beaucoup, mon major. En tout cas, c'était un réel bonheur. Nazio par surprise. Naza Libanda, Ozo Kana Libanda. Tokoya Kokatana. Tokobenga Yolobi, tout ça la rendez-vous, tout ça l'émission. Ah, mais aussi si l'émission était pour Otiki Batuna suspense. Natiki Batuna Posa Polobi Bazala Ebele, Bazela Bisonayo. Merci vraiment beaucoup de l'industrie. Il se dit c'est un aventurier, c'est un escroc. Merci. Bandeko Bolimbi, c'est vraiment naza obligé na kataye parce que na lingité et à Kobima maître du nazo salela M23 publicité. Tous avons un contact et tant que bapanzi sango ya batu nyonso bokoyi ko imaginer. Na lobibia batu nyonso bino bozo kanisa na mutu wana na tous avons un contact na bango nyonso. Donc on peut appeler n'importe qui à n'importe quel moment. Même bateau basé la délégation présidentielle Batamana Félix, nous avons des gens que nous pouvons appeler maintenant là ayambi pe téléphone. Et ça nango sécurité na domaine ya communication. Mais na sali union sopo ba image leki ebele. Na ndenge M23 se retira kako kende kobombana na Uganda. Ndenge pe bazo se retirer sikoy. Elingi koloba ke bazo kende nulle part, nyonso ezali par rapport à Bakor. Bako bendana, ba parti wana nyonso bango bazalaki eza sécurisé par EAC. Ba benyango eloba messieurs ligne ya démarcation. Bazelingi ka ba peser biso de manière que processus électoral est le cas après bazongela kokata biso mitu. Pendant toute la période M23 Zalaki, on n'avait pas de frontières. Les Rwandais sont rentrés au Congo dans le modèle Oyo Bango Balingi. M23 sur Oyo Bazana Bateni Bako se retirer. Mais Oyo Bakota ki ba Rwandais tout Oyo Bakota ki na civil. Bako se retirer nulle part. Et Baza géré par EAC Oyo Zali, une organisation imatuti. Ndeko Félix Azoluka Tumbamboka pour na nini. Toko kende élection te Ndeko Félix a représenté ba diplôme to a représenté te parce que 2018 et 2023 te ou 2024 te Ndeko Félix azali na ba originaire ya ba diplôme a proposé candidature to a proposé te même so azo contrôler CENI même le népotisme o ezana ba institution nyonso Félix tour a kokoka to a kokoka te. Et là, on dit que la biso va déclencher guerre civile pour élection salamate. Toto kende na élection après ba Rwanda ba pelisa moto to Hippolyte Kanamba ko sala nini. Nyonso oyo po ba gouvernant na biso ko bandana Ndeko Félix bazwa ki pouvoir oyo à la légère comme moyen ya ko sala mbongo. Pouvoir na Congo ezali lokola l'église. To kota ki na pouvoir poto comme ba riche rapidement na 4 ans to monia normal. Mais la situation désastreuse dans laquelle vit le peuple congolais, tout le monde en normalité, il faut topper ça Félix 10 ans, 20 ans, pour te bimanakati engrenage. Mais 4 ans a suffi pour qu'il fasse des millionnaires partout dans l'entourage naïti nakata famille. D'élection. Et Fongoli ba porte na désordre aux autres la biso en perspective. Bolandi malamu to analyser. John Will a consolé des Congolais. Des Congolais allaient azali membre de presse. Ali ko expliquer le kuta ya ba politique. C'est quoi hier ali na ngambo ya lisanga ya ba M23. Si ka M23 et la ka ba Congolais to M23 et ali ba Rwandais. To lo bana oli kamba biso na bi. Bota la sika le kamba M23 ba ali ko sala. Ba koti na mboka po la ko boma. Ba FDLR ba ko boma. Ba M23 na ngambo la bango balobi huto tozwa bunagala nanu bazu yango te. Nanu babotoli biso te ali biloko bya EAC. To landa sika ba ima pinga ya République démocratique du Congo. To peza li kaka sangisa. Mais na ngambo ya Congo siko to koyeba te nani azali congolais nani azali congolais te. Po bango pense ba milobi ke bali ba congolais, bangi bazonga na mboka la bango ba bunde tumba ya Congo kasi yo congolais ko bomeso congolais. Kamu ya cha vidéo ko. Nous avons déjà récupéré auprès de l'ennemi beaucoup de matériel que je ne saurais pas estimer ici parce que les lignes de front sont multiples. Kinyandonyi, vous voyez, Kanyamahoro, Bouiza, Kichanga, ça a commencé même Boussumba jusqu'à Kilolirwe. Donc le bilan matériel est largement positif. Nous avons récupéré beaucoup de matériel. L'ennemi que nous avons mis à terre.
Vous avez vu beaucoup des images, je ne saurais pas mettre des chiffres. Il y a beaucoup des RDF qui sont tombés à Kilolirwe, à Kinyandoni, à Bouiza. Il y a des cadavres qui jonchent là-bas. Nous demandons d'ailleurs aux agents de la Croix-Rouge de venir nous aider à les enterrer dignement. Bandeko Balandi. Bolandi bandeko la biso ndenge balobi. Balobi ba bomi, ba botoli, ba kosenga ba Croix-Rouge, ba ya po ete bibembe bitanda milanzela. Ba bomi banani? Ba Rwandais, oyo ba ko agresser biso. Ba bomi ba M23, oyo baza ba Congolais. Ba bomi ba FDLR, ba M23 misusu bali ba Rwandais. Si katoko bunda na banani bosolo ya lite gouvernement pesa pole la likambo. Tola na lisusu kaka ndeko la biso yo. Nini alobi kabu ya longo pesa tshela biso. Dit ceci. Dans 48 heures, si l'EAC ne quitte pas le sol congolais, nous allons l'attaquer comme tous les autres rebelles M23. Parce que depuis qu'ils sont là, ils avaient dit que dans un premier temps, le contrat entre le Congo et n'est-ce pas, et l'EAC, c'était qu'ils viennent par Bunagana pour chasser les M23. Ils ne l'ont pas fait. Ça a évolué, ils ont dit qu'ils ne viennent pas aider le gouvernement à faire son travail, mais par contre, ils veulent aider à obliger les M23 à se retirer vers le centre de cantonnement ou à Kindu. Ce qui a changé, ils ont commencé à parler de Kichanga, ils ont refusé, ils ont choisi où? Je crois que vous êtes au courant, au Mangabo. Mais tout cela, ils n'ont pas fait ça. Par contre, ils ont évolué avec des attaques à profondeur. Bon, ils se disent qu'ils quittent, vous les avez vus à Bushumba, à Kirumbu, ils attaquent à Hira. Ça, c'est tellement à profondeur. Et bon, nous observions que ceux qui dirigent la République démocratique du Congo puissent faire leur diplomatie afin de trouver une solution pacifique parce que la guerre opère les hommes, les matériels et tous les moyens qui accompagnent la guerre. Mais ça n'a pas tenu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous décidons de passer à l'action. L'EAC, vous devez quitter dans 48 heures. Ce que vous avez fait à Kinyandoni, à Kahunga, contraindre les résistants à ne pas libérer leur pays, c'est pas logique. Jamais à Kagame, vous lui demanderez de négocier d'abord. Il a d'ailleurs refusé de discuter avec ses frères, qu'il a chassé pendant que celui qui a, n'est-ce pas, il est l'élément déclencheur du génocide, nul ne l'ignore. Aujourd'hui, je ne sais pas mes mots, d'ailleurs, ce sont les mots de Charles Onana et de bien d'autres chercheurs dans le monde. Bolandi la zui ya molanzela ya singa. Mwana mobali oyo alobi lisusu EAC elongo la mboka la biso bapesa mo 48 heures. Ebima na mboka la biso pamba te EAC ekosala mosala te. Likambo biso tolobaka yango te. Likambo ya EAC na Est la République démocratique du Congo o Félix Angala ke lokota biso la kata ba anglophone asa konti biso botoko koka kobima te. Toutaki kobelela yango te. Samba lukonda kendaki akeyaki babuki lokutela bango bayena mikanda EAC wana kobika obela sa République démocratique. Monesco to bengisa yango baboyi balobi ba moneko batikala. Lelo oyo ba marche to sala boni pona likambo oyo yango ekozonga. Ba EAC ba kosala biso lokola théâtre bolandi de kwa M23. Alobi ba sengaki na bango. Peza li tango bango balongwe ba mboka o ba Uganda bazwaki. Ezali ba mboka o ba M23 batikaki bazwi. Tiki no lelo kunagana ina maboko na bango yango bomona ki bato IDPS ba ko suku babemba. Balobi to lingi IDP bunagana ezonga. Yo zali ministre ya défense eloko nini o kosala kabu ya zongi selepso ma video yango ya kamoke. Yango wana na banzi bomoni IDPS ko suku babemba pamba te yakenda kakuna ako kendaka na inwenwe azongi na inwenwe nini eko salama eloko moko te Est la République démocratique du Congo milelo na milelo bitumba na bitumba bibundeli na bibundeli libomano na libomano kasi awa na kata République démocratique du Congo na ville province à Kinshasa bisika o mibeko evandi bandeko na ngai bayi gouvernement ba ko tekutala munoko ba ko lobalobele lokuta assalamu alaikum mama jawa pe na ba musulman na ngai banso nzambe abatela beko batela inshallah tokoloba
pour ezali République démocratique du Congo. Pour na bolingo ye ekolo tokokanga mona côté. Est lobby ezalaki opesi mbwambwa boy. Bako koto koboma, koyiba biloko, bato bako kima epreve yango kabuya chela biso. Mama yambo. Hapa mimi nakuona mbele unakuona mtoto. Unatokea wapi? Ninatokea Mwanza kwa bugonzi wa bajinatiki na baklezia hizo banatandama mkandama mule je mimi nazama mpori balabala. Mazao mpori balabala. Sasa unafika hapa je? Hapa je mimi tunakwanja bakisaidie kwa tunatokea mnani ule Mwanza bakapende bakasema kwa bajinatiki ndio mkutandama mfujo mjini nazama. Sasa ba polisi hata basoda bafika pale jo kufanya intervention. Hata moi leta hata moi fanya intervention. Afanya intervention. Sasa mtoto mwenyewe yuko wapi? Sasa ule mtoto mwenyewe yuko wapi? Yeye huyu. Jo mtoto. Unamuzala mu Masaka. Ndio maina. Maana paka muri mbukonzi. Na banzi eloko moko bokobeta ntembete yango na lobi bosa abonné po biso tokolo babobele pole. Awa tozali kolo babobele pole pamba te soki tokiyiki tokangi makambo na sali beka bosolo bokomona na te. Congo likambo monene ezali o esengeli Congo mani nyonso atelema to bundela article 64 tokobunda pona nini po ete bosolo boali te. Maponami o ezali maponami ya yiki maponami moko oyo kopesa biso litomba te pamba te République démocratique du Congo lo silo na est République démocratique du Congo kimialité armée na biso ekosala eloko te armée ya banguna ekoboma pe mendele bali sima na bomomani ya bakongo mani wana sika bobele mindele balingi suko cha trouble kati la mituna biso ndenge bolobaka lokota eli falanse bande konangai est ezali na problème ezali lokola yo kongo mani bibisika no sozali ezali na problème kolela ya mama ona bébé ya sika ye wana kopesa libele akoloba lolenge kani makambo ekosalama kasi na République démocratique du Congo nini oyo ekoleka poete bosolo ezwesika te océan soka lobi bosolo bafingi soka kasi yango na teli bino ba video ndambo po botala ete eske bitumba bizali to bizali te massacre makoleka la République démocratique du Congo to makoleka te bakobomote banani ba hauteur ya kobomoko bato tongo midi pokwa na République démocratique du Congo pe na est la biso nini ekoleka uto makambo esalami passation à pouvoir a bango boyokani ya bango Congo ezali komonyoko e komona polete tikino leloyo be lokuta na lokuta yango biso to beti mbela tolobi likambo ya est etali biso banso likambo ya est ezali likambo la yo likambo la ngai likambo la biso banso tika bolingo boko to lokati la biso baya ko diviser biso te baya ko kabola biso te yo zala ya moto songolo o ya moto pakala o ya o kuna te biso banso tozali ba Kongo mani tozali ya moto te poete moto la moto awuti na tata na epe mama na he kasi lisangali ya biso ni yali Congo ekolo wa biso Congo oyo ekonyoko yo oyo ekonyoko nga oyo makili ya bakongo mani ekosala biso banso pasi misuni ya bakongo mani mipanzani biteni misisu tikino lelo mimonana te komo kunda bato na liburu bato jomi bato sambo bato tuku na moko kokotisaka bango na liburu oyo bino bobengaka fausse commune e ali bongo kozanga botosi bisika ya bato yango esengeli ngai na yo toteleme na article babale o etikala ya ngai na yo tuku misato na minei pe tuku misato tuku motoba na minei pe tuku motoba na misato oyo ezali ngai na yo to epesi biso mpifo epesi biso makoki soki na yo tobundi te bandeko na ngai tika na yebisa bilo mama Kongo les États-Unis d'Amérique ndeko na ngai ya mwasi na boende bokulaka ikala tokozwa bonsomi te tokotikalaka be magorodo to mataka tefe tukiti tokokomaka ndeke ya likolo te po ete tozangi bolingo ya kolingana na ekolo wa biso yo lingi Kongo te olingi ekolo wa yo te okolinga nani po ete ya baninga babunda bitumba po ete bakoma bisika bakomi Kongo mani bekebele kasi makambo na lobi na bino yali ya bosolo ngai na bino to bunde tumba po ete lobi na tongo bazingi biso ndenge boko mona bakokosaka bazwi
bazwi te bosolo lokola boali te bosolo yango oyo nayebisi bino bosabone masebuma ngai na bino tobunde tumba po ete este babiso ezali kimia te complot ya monene oyo basaleli biso na mboka na biso na awa nde nasukisi na ngai bobele kopesa bino pole na mayematali este ya république démocratique du Congo etumba ezali kimia ezali te et assez elomba bato wana batroupes étrangères batondi bakende biso na nous tous possession na sinato na maponani na awande la sukisi. Merci la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la gloire Ngoma Misap électrique et Pape Jay prompt rétablissement directeur recherche stratégique et Samuel Konzi pareil avec Misso Babiso prompt rétablissement na Gradi Lompinga gloire nouveau riche suprême Nzamba Pambola yo Miradi Saya que Dieu vous bénisse Mama Lili Saya na Esther Boluka wana l'hôpital baminga Babiso ba kopesa biso moi qui c'est pour être tous à la malamu Matondo makomela au directeur Willy et pourquoi pas la servante de l'Éternel Christ en vie Mamour d'Angola na mokiteno Florence Matondo Medo ba pour amento bondi ya botar de bono ita émission kokomela bino popo likambo ya mabele samwema